Isa tout ça n'est pas si na ba imanye nyoso donc ba imanye balalité na biso mo ba joueur balalité des faits donc continue na ba il faut que ça continue to commis ba voisin histoire donc ça n'est vraiment pas si c'est vraiment ba imanye nyoso ba ça vraiment tout ça ba joueur na ba moto de cœur na bango donc to se laisser faire to ça la carré fort parce que bango ba yebi que makambo tozolo ba nyoso te des faits isa faut ya biso nyoso ba joueur biso na côté na biso to bi par na biso to bi que to faillir sur le terrain siko côté mususu ya pe question ya ba comité ba dispute ba mbele donc ngana ngo plus exemple lokola mwana moko azana kati ndako azobunda na papa ni na mama ne et puis akobunda na bato libanda donc na yebité soki ozala ndeni même ba propre bato famille na yo donc comme neti na deux combats donc mwana comme na deux combats abunda na adversaire aluka so bunda na propre famille na yo donc vie peut être difficile yango oyo biso ba joueur tozo vivre yango na moto na ba comité et loko nini yango ezalaka na imana oyo esilaka te eza problème nini oyo esilaka te problème nini oyo ezala na imana oyo esilaka te toyebi ke football eza business o comité intel eyaki kobundisa comité intel oyo akomi na pouvoir oyo ekobundisa pouvoir soki boza vraiment baimanye mpona nini bosanganaka te problème oyo boyelaka ezalaka mbongo ezalaka mwasi ezalaka toyebi te na imana oyo bolobaka imana ezalaka na eloko te imana ezalaka na eloko te na bowelelaka nini yango biso bajoueur tolinga mpo toyeba po conflit moko te ezalaka na monde ebande etikala kosila te donc tozolinga vraiment toyeba makambo wana bopesa biso na ope nini oyo bowelelaka oyo nga na kambo oyo oza na kambo oyo mpona nini yo oza na kambo mpona nini football eza business nga aloba yango football ya business yango toujours avancé te na mboka na biso par rapport ya bamakambo oyo football eza business oza moto ya mbongo oyo nga comité interne yaka na mbongo noko moza imanye na 1 million na nga na che mpona imana ngai naza kote o video kote mbayo o kote président Gentini o kote nani bosangani muna moto atie mbongo na etango ozoteka bajoueur muna moto azwa bénéfice businessman abukanaka te esika mbongo ekotaka eloko biso tolinga ezala nde ezala bongo bowelelaka eloko nini o nga na omituna lelo bato nyonso bozowela oyo imana oyo abenda problème nini po ntango bino oyo komité elongwe komité oyo ya komité wana ezoki biso kobundela biso tolinga toyeba bowelaka bo comprendre